et sœurs, meilleurs vœux pour nous fêter le 25 Noël, la nativité du Fils de Dieu. Pour la nouvelle en 2019, Toto Mbelubino, Makama Kitoko, surtout, moi je suis en train d'insister sur la compréhension. Bato ebele balanda kingai, akobenga, façon azo raisonner, naza koyoka mawapo na Congo. Azana eloko na maboko, amoni, biso tolobite to lié, ba preuve tangible. Mais azolo ba etalingaite ngana lingite bolo baboye ezamawa na répondre na maman moko na papa moko balobaki analyse ozo ça les vérité toyebi mais est-ce que okoko bomba ngote po toza na moment oyo tozo bundana banguna mais pour que Dieu intervienne il faut toza na vérité. On ne peut pas être là en train de faire le combat tout en étant menteur, en étant mauvais, en étant fourbe, en étant tout ça. Non! Et à Nengoanate, nous avons intervenu à la Nengoana. Akuta bino na bosolo, il intervient. Nalingi na pesa awa lisusu ko modifier lo komoko tolobaki pour le président Valentin Mubake déclaration na ye o tolobaki to répondra ki ye na place ya Fachi. Tozouaki, professeur Bruno Mouyaya, le porte-parole, il y a UDPS Lamuka, il y a Valentin Moubaki. À l'obi, Valentin Azalakana tuterte. Makambon Azalukuta. Effectivement, il avait raison. Tokei, tosi to fouillé, to bimisi déclaration et utaki wapi. Bolanda bato ba liaki message wa. Bouti Kolanda, bateau va publier un message, ce sont les Congolais. Et quand vous voulez que les gens se mettent ensemble pour réussir, ça sera quoi si vous êtes comme ça? Nakosala makambo moko ko surprendre bino. Le problème c'est que les Congolais pensent que ceux qui vont meli mingi na mabe comme bien. Ou bien ceux qui vont ebele bozo défendre le kuta et kende comme raison. Faux. Il faut tout l'ongwa na ba étape wana. Il faut tout comme un niveau Koloba. Pourquoi nous souffrons aujourd'hui? Les Congolais doivent réfléchir. Il faut comme un niveau Koloba. Mais Mtoyo Aïbisinga Boyesima, Aïbisi Boye, ni les Anakatikati. Soyez comme ça. Il ne faut pas être lié à mensonge parce que Azandeko. Pays est Zokende Wapi. Nalingi, na Pesabino. Bele baleka ki balobi professeur ya Simon Kimbangu ezalaki boye ngai na zoloba na kota na église ya bakimbangiste na 1980 nazaki ko diriger groupe la bango ya GTK ba bengisaki ngai na ko diriger na fandi la bandi ko landa matin na bango na kota ki na nzambe ya Malemba ba oyo ba utaki epa Kimbangu bazaki ba période ya Arsène bazaki ensemble. Simon Kimbangu alobaka message ya que 4e président Congo ko banda ko décoller. Mystique wana eza ndenge mo kontete. Bozana ba erreur. Ngai siko na kufungola bino. Simon Kimbangu akufa bakundaka epa na biso na Lubumbashi. Sapin 2 so komi okuta place mausolée ya Simon Kimbangu ezali. La vérité, mususu balobi ba kundola bakendana na nkamba wana na ebite na ko sala déclaration te to komeka ko sala enquête un autre jour so to koma na nkamba ba expliquer biso so balongola ki bakene kuna menga na yebi ke na Lubumbashi azalaka na avenue ba pesa kombo na avenue Kimbangu et cimetière na ye muto liboso bakundaka wana ye
na kota na prison ya Simon Kimbangu na kasombo nga na fanda na metu oyo ye azaki na kati prison eza na grand laboratoire Sendwe na avenue Likasi et pas na nga na Lubumbashi. Et donc parfois bato bazomona nga muke, je suis un grand esprit, je le dis sans me vanter. Au fur et à mesure que nous avons bokoyeba namonaka ba biloko ebele na yebisaka Pasteur Paul Diakese, na yebisaka Joël Kade, na yebisaka Serge Kabongo, na yebisaka ba Mike Mukebai, na yebisaka Maître Brunel Mbombo, na yebisaka bango Brunel Mbombo, na yebisaka que Bitumbe Kobima a tozokende Moïse na Fachi ekosimba te bakobanda koswana na pesaka yo prophétie wana ozana ngo na téléphone na yo lokola bino bolingaka mundele aloba po boyoka yango bochaki yango pembeni bokanisa kite que naza nani siko na opesa bino Kimbangu 4e nde na lingina la kisabino 4e eza oyo bazoloba te so ba financer batu bakomo koloba loba bakalkila lukuta ebele soki to compte awa Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré, Joseph Kabila. Ça fait 4. Est-ce que Congo est décoré na 4e? Il est décoré, mais ça a signe kendaka avant pour boyer que 4e oyo Simon Kimbangu le baki azanani. Okomona mutuana kozala pacifique. Okomona mutuana akozala na tralala ya batutu te na o démontrer yango. Boye bake bokonzi ya Congo ezanini. Simon Kimbangu musapi oyo. Botalanga bien. Simon Kimbangu mutu abandi révolution na mboka oyo yeyo na Congo na biso. Nzambe ndenga pesaki ebo nzambe ayebisaka batu boye. Bino mine boza bana mapasa. Na boti bino nyonso mukolo moko. Mena ko bima na libumu na ngai mukongo abima. Mungala alandi, Muswahili alandi, muluba yeko bima. Bango nyonso mukolo moko. Kimbangu alobi na bango. Oyo soki ale, oya kolia, oya kolia, oya kolia. Mukolo boko telemela moko eloko kotambola te. Tolanda siko na lingina pesa notion wana bo comprendre ngo. Bokende ko sosola. So boke meme pa ya kyangana akoyebisa bino kana lobi vérité. Eza o batu ba olo bate. Eza te na 4 ya 4 ozo compter. Il faut qu'on perce mystique ndenge ezali. J'offre cet enseignement na bakanda président nyoso batanga ngo. J'offre à la population congolaise bayeba yango. Eza très nécessaire. Avant na la sabino na tableau na lingina répondre à batumoko balandaki Félix Tshisekedi na Top Congo batuni soko comme président au sanini abi mesure na kozwa d'urgence eza ya kokanga ba prison nyoso mike mike za pembeni po ba libérer batu journaliste atuni susu ensuite au sani abi ensuite nini ensuite tokotala makamu mususu tokosala bala moko bakomi o zonga na classe congolais mayele zala aïe pour expliquer aux journalistes que nous allons faire l'état de lieu et qu'on peut s'habiller sur Makambo Oyo Tokosa après état de lieu. Peut-être vous état de lieu est compliqué, mais nous avons battu l'université qu'on tambo la corruption parce que si va faire des cas état de lieu zanini. Voilà moi j'explique. Félix Tshisekedi a la kisaki projet de société na au Béatrice Hôtel. Vous avez été là. Sauf que je vous posez sous question qui est c'est-à-dire toi comme journaliste tu n'as pas lu. Au comme quoi merder population vous n'avez pas lu le projet, vous voulez maintenant alors bolingi Mobutu ayebaka biso. Nye eza bore ouais tozongi. Vérification te toliki balobaka tout le temps. Vous avez cherché ce Kabila loba Kabila yebibi na loba kité. Pourquoi Félix a salaki déjà projet de société Bozali. Mais Yuka président Mayele a lobby, j'ai des réserves. Malgré le projet de société à Makambo Tokolinga ko sala. Toko sala d'abord état des lieux. Parce que tu habité Toko Kukuta Bakesi à l'état nini. Parce que tant que ça la projection, c'est en fonction de la richesse et en boka.
ba minéré banini banini tous exemple lokola katanga bundisaka toujours kasai soki alingi aleka Félix aleki katanga a se couper ake pembeni a bombi ba minéré na ye na projection à Félix a cause obligé à changer tango ko sala état des lieux bongo il faut ça là bokendaka classe te pour na ko faire voir bato ke bokendaka pe to ko yeba ka muto atangi normalement na niveau ya réflexion analyse ba chef ba tunyo so ba candidat président ba présentaki ba projet de société ce sont des écrits ce n'est pas ça la pratique yé le voilà ça ma ele emisino na ko sala état des lieux ndepé ça que oyo prévoyaki maintenant voilà vérité sur terrain bako ko changer projet wana na minute wana to le kana tableau oyo 4 points cardinaux de ba message à Simon Kimbangu nord sud est ouest bokonze bandaki na période ya mystère du nord et bandaki na premier président zaki Mukongo mystère wana du nord eza mystère ya orage eza nini eza ba précipitation esalemaka ba mpepe ya makasi eza ko annoncer mvula mais kasavu bozwi bokonzi awa bakongo bakotaki bokonzi bomonaki gestion na ye pourquoi orage ezalaki parce que babelge basepelaki te ndenge tozwaki indépendance mwa nungunungu ezalaki awa il fallait que ba asseoir bokonzi pour la première fois na RDC et kokoma Mobutu abotoli ye alobi fanda nanu tokozongisa après 5 ans nde système nazo boya oyo bayibisaki Martin Fayulu que okozala okofanda 2 ans pamba osimbeli biso pouvoir et puis ozongi biso to continuer Mobutu asimbaki pouvoir ya Kasavubu asimbi yango pe libela a éliminé Kasavubu awa na este eza ouragan iko isaka ba manga ekati banzete banini gestion ya Mobutu ezaki ouragan eko isaki bomengo nyonso oyo ezalaki na période ya mystère du nord mystère de l'est eye kokweyisa et bouleversé et sali que secours se sali me makasi bangala bazwaki bokonzi na Mobutu tango ouragan eleki makasi eye ko provoquer mvula ya makasi moye bobima bosala musala nini ezate c'est ça les mystères du sud les Baswahili ont provoqué une pluie diluvienne moyen kotambola ezate moyen ko évoluer ezate moyen ko zoa ezate tout est bloqué awa balekaki ba 2 présidents Laurent Désiré na Joseph Kabila nde Baswahili baliaki awa eza horloge ezotambola toutaki midi moi makasi bakongo basali tout économie na biso etamboli bien tokei bangala tokomi déjà na 15 heures batie ouragan économie ezalaki awa bien ekufi awa elongo awa epanzani complètement sikoyo awa mystère ya Simon Kimbangu yango oyo il faut soleil oyo ebulupelaki awa ezikisi bato eye il faut elala awa sikoyo eza arc-en-ciel arc-en-ciel tango ebimaka eza kolakisa ke mupepe nyonso ya makasi oyo elekaki na mvula ya makasi nzambe alobi esili alors awa nde Félix faut akota ce que dit le père arataki boyebi makambo asalaki ye awa il faut fils akota po ezala apaisé. Voici maintenant le mystère ya Simon Kimbangu. Félix a géré mutoko le que aibi azate mutoko le babomaki azate et puis par opposant nyoso muzito lobaki nous étions fédérés autour de Félix. Cela veut dire que azalaki candidat providentiel. Azali yé sans problème. Et Mouzito a un garçon sincère. Mais son tali reste, bah on a un problème. Bah reste, bah on a un dossier. Bah reste, bah géraki. Gestion, bah échouaki. Donc, la prophétie de Simon Kimbangu
il faut ekwe awa ba Congo bozala na mayele tant que kokota wate horloge peut tourner zonga lisusu na ba Congo ezate nazako s'adresser na Jean-Claude Vemba eza moment oyo il faut travailler dur. Tu es un grand leader et pas ba Congo na ba puela bo sala makasi soki ekoti awa nde kozongela bino awa soki longwa awa eyawa ekobanda kotourner lokola horloge moto akotelemisa horloge soki otelemisi tango ekozala mobulu soit vous serez en retard soit vous irez vous accidenter, c'est-à-dire moyen pour freiner pour na baluba ezati botika bango po epai na ngai toliaki epai bangala baliaki pa bakongo baliaki nini bokotelemela awa pona nini bo justifier yango soto landi oyo nyonso eleki awa eloko oyo bozali koluka ezate boloba te que non ezaka boye non laissez c'est clair, c'est comme ça qu'il faut aller. C'est ça le mystère de Simon Kimbangu. Et puis même namona jamais na calendrier ya Congo ba komi que mokolo eza ya congé pour na Simon Kimbangu. Jamais. Biloko tuwana ezo poser bino problème na mboko yo. Je suis honnête et sincère. Je n'ai jamais vu tango boza ko bunda makasi na Noël. Ils ont fait mindele ba décider qui na Europe. Il y a Dieu soleil. Ba yé ko tia pour Jésus, bango ba osepela. Il n'y a pas de fête nationale pour Simon Kimbangu, c'est Mawa. Le premier opposant Yakoluka Bonsomi Kimpwanza bana Congo, c'est Simon Kimbangu. Mais façon bo finga kayawa, na bino ba Congo bino moko, ndenge bo finga ka, eza Mawa. Je vais expliquer Simon Kimbangu plus tard. Parce que comme il était grand esprit, je suis un grand esprit. Je ne parle pas par hasard. Meilleur vœu, nabatu tout ibazola balanda kibiso na bakolanda biso lisusu. Meilleur vœu, nalingi ba Congo bozala lisanga moko. KTC, Vuvamu, Bundu dia Mayala, Bundu dia Congo. Vous à la place Moko, le centre kimbangiste, mon côté. Vous à la place Moko. Votre façon à Panzana, essayez de diminuer à force. Oyobino Bozaki Nango ya Kotambusa, Mboka sur le plan spirituel. Botikari na télévision Bozo Finga na Kaka. Ezamawa. Kasai oriental, Kasai occidental. Oyobilo Konyoso Bakatika Tuana sentir rien. Baluba Bayebi Sabino. Vous pensez que vos ancêtres avaient tort? Vous pensez que vos ancêtres ne connaissaient pas Dieu? Réfléchissez. Le lieu comme ce qu'on imite Mundele le Bima Kambouasika. Oreza ya Karepa Mundele. Et Yabino. Bonne année.